garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Nabalandi na bison sur Tindika télévision. To pesibino mbote mbote. Ba Congolais non sur des pères et des mères. To pesibino mbote. Boza bande kona biso. To lingaka bino mingi. Bino pe bolingaka biso po to za ba Congolais. Il y a des pères et des mères. Yango lelo to yoko sona bilo masolo politique. Il y a République démocratique du Congo. Ceux qui to solo li yangote. To ko solo la sous nini. À moins que tout sur le masolo à Congo, toyeba Congo est allé dans position nini et la moukeli ndengenine et zo kotambo la paix ndengenine. Encore une photo pesibino mbote bo s'abonner massivement à la chaîne bino ba Congolais bolinga kamingi Tindika télévision chaîne ya ba Congolais ya des pères et des mères. Toye kobeta masolo ya République démocratique du Congo. Toko solo la 2 points. Première actualité toko solo la boyebi arrivé ya CPI dans le niveau de la République démocratique du Congo. Puis deuxième point, solo la dossier ya déclaration ya ancien président des sénateurs en vie Joseph Kabila Kabange. Boyebi ba crime oye salama na kati ya République démocratique du Congo na ancien régime ba fausse commune epai ba kunda batuna ba maluku l'époque ya Kabila. Bakanyama, Beta Batu Masasi, n'époque ya Kabila. Jedon Kyungu, Bakata Batu Maboko, n'époque ya Joseph Kabila. John Numbi, Abomi Fleurbert Chebea, n'époque ya Joseph Kabila. République démocratique du Congo et Kotissa requête na CPI. Via injustice, il y a dossier. Ok, CPI. Bah pesa rapport que photo kangabancien dignitaire au Bajiraki République démocratique du Congo. Mais qui n'en a moins lilo batikala kukangate. Représentant numéro 1 CPI ayaki wa boyebi akutana kina tata mukonje kolo basolo laki. Basolo lima solo à République démocratique du Congo. Ba invoka ki ba sujet pe ya este. Basolo li na kata conversation République démocratique du Congo a zoka mwati sikoyo. Par rapport à ma pingue bima. Par rapport à ma fausse commune bima. Par arrestation arbitraire et ça à l'époque à Joseph Kabila Kabange. Solution Zouamati. Et ces pays a répondre au gouvernement congolais boycotto tension mati yangoana. Boza Kimia, toujours na malem. Pourquoi les sénateurs en vie Joseph Kabila à lobby, à l'obakate. Bikoko Baba lo bagate mais à lobby. Tension mati à partir du rapport au gouvernement congolais a pesi na CPI. Et CPI peut pesi rapport na gouvernement congolais. Habitosa condamné obligé, il faut to sanctionner. Et na quatre liste à CPI ba koliti nyonso ya Kabila dedans. Et bazo reproché bango ba crime au basala na kati ya République démocratique du Congo. Ba crime ezebele. Ba crime ezebele au boyebi. Bazo reproché bango ba arrestation arbitraire. Ba arrestation moko imaginaire. Nde boyo ki CPI asenga ki na gouvernement congolais. Il faut pas travailler en partenariat. Dossier, il y a ancien dignitaire Nyons. Il faut pas qu'il ne se représente dans ces pays. Bazuna dossier, il y a Floribert Chebea. Bache Nicolas Messa. Kuna John Numbi, na niveau à Zambie. Azo préparé ba milice. Ba katakatanga. Ba tout Mazembe Mai. Azo préparé bango basa la so. Milinge bimi et comité na niveau à Kingakat. Pour moto se pelaki. Moto bimi si milinge. Milinge comité na niveau à Kingakat. Et le sénateur a vu à lobby il faut na loba. Avant Kabila loba
Kigali, bah continue messe noire. Bah qu'on remarque que l'opposition congolaise, bah personne bah qu'on va étouffer, bah ça faible sur le terrain. Bah comme est-ce qu'on peut utiliser église, monseigneur, cardinal, à combien opposants. Toutes les déclarations aux églises et tout ça là, ils sont contre le régime en place. Dans le régime en place, je peux si gratuité de l'église, de gens rejetants. Quartier général d'un niveau à Kigali, Babengi Kabila. Babisiye, difficulté to komi nango donc il faut yoloba. Au ça la déclaration. Il faut bien que cet état-major nyons. Et dans cet état-major, Kabila y est mon entraîneur, capitaine de l'équipe Moïse Katumbi. Basololi par téléphone. Abi, il faut na loba. Ceux qui continuent à penser à Kabila, d'autres sénateurs en vie, il faut qu'il ne siège dans le Sénat. Donc, à Kendakate, à Fandi na Kingakat, mais cette fois-ci, il faut na loba. Ba continue noir. À complicité na Rwanda. Et document au Rwanda tindi na Kingakat, ça zo senga Kingakat ni. Via silence na yo, automatiquement biso tozo bima ba perdant. Donc via silence na yo, automatiquement biso Kigali tozo bima ba perdant. Parce que bato yo présenta ki biso le niveau à Kigali que bako sala devoir autre to pesa ka yo segi na yo, bango bako sala mo sera Tshisekedi to comprendre que Tshisekedi a dribblé bango. Donc ça ba politicien té. D'où ils ont senga yomoko jouer aux zonga na terrain. Au ça la déclaration. Ndobo ki Kabila bengisaki ba kolits na nyonso. Ba solo lini. Boko zonga sika mususte. Kaka la chaîne ya biloko lingara mingi. Tindika télévision. Chaîne ya ba congolais. Il y a des pères et des mères. Et ça ba Rwandais té. Il y a ba congolais. Alobi na bengi sibino awa parce que il faut na ça la déclaration en retour na nga si scène politique. Ce rotali mobeko li conduit et zo interdire Kabila. Que le col ça dit déjà des mandats na yo ici kokaki. Et République démocratique du Congo a récompensé yo sénateur en vie. Nde mobeko li conduit comment? Kigali kuna pesi pression par Kabila. Kabila pas pesi pression koto. Basangani. Babetima solo. Avec tout l'état-major, Moïse Katumbi, on reçoit la déclaration. Martin Fayulu, on reçoit la déclaration. Mata Tampono, l'homme de Mukangalons, on reçoit la déclaration. C'est Sanga, on reçoit la déclaration. Et a obligé l'église. Il y a beaucoup de Mikolo et Pisco Pazola là, toujours en mouvement. Donc, il y a pas d'église, on reçoit la déclaration. Pour tous les combattants. Makale Koutikala. Il y a pas la déclaration. Parce que la déclaration n'est pas ça. Kigali, Aibisi Kingakati, il faut tous na faire. Il faut tous contrôler la Congo. Ndenge tous Kiango depuis arrivé à Afdel. Asko ba Congo mani bazotal. Koko Mikolo komi na tindika oui ya ba Congolais nazali des pères et des mères. Nous sommes tous en train manette, oui. Nous sommes tous Congolais. Il y a des pères et des mères. Tobé Tamasou na bon. Kigali a lobby. Il faut Kabila soit dans la scène politique. Tant continuer à faire une bisonde to bande ko sala. Depuis arrivé à Afdel. Bomoni kopa ba Rwandais. Donc pour na Kigali essaie à jouer Congo en otage. Il y a des gens mawa mingi na Congolais. Ou à ça des pères et des mères ya solo. Que ko soutenir. Ba les venants. Ils ont ça passe. Peu mouton ils ont soutenir ba paya. Azara na bila kelibabe. Parce que quand ça Kigali
na balien na ye ba français, ba américain, ba anglais. Babi cette fois-ci donc il faut vraiment donc qu'il to zonga. Kabila bina kuzo zonga. Apesi modot. Pe à quel plus loin. Azo juger gouvernement actuel que est compétent. Do yende. Do abosani ma maso ya sala. Abi fona zonga. Makambo bandi. Akozonga sikona lo lenge nini. Mitune tunami. Forme déclaration Kabila sali. Et la kisi ke na mutu na ye. Mobeko li konzi etali ete. Abi ke ba Congolais bazela mon ba faiblard. Na kotia kanyaka, ya ba tiepe kanyaka likola mesa. Jour et nuit, azo consulter batou. A fond aussi des sites. Kingakati na Kashamata. Na Kashamata kuna ba kolabo baza. Ba osa recrutement CC. Boutou boutou. Ba osa ba jeune. Ba bito osala so egoyinda. Koto na Kingakati. Tension peso mat. Na kozonga na scène. Koto pe a pouvoir répondre na Canada général Christian Chiwe to pesimboto Congolais de père et de mère. Makambo général Christian Lobaki et la kisi ke na mikoleza koya tension et komatao na kati ya capitale. Parce que Kabila lobini nazo zonga. Na ebisa Kabila met fois. Na réunion à Troïka. Kabila le bakango clair. Nde zaboye. Na la kibino a diété. Mais bientôt. Na kati ya armée. Ce qui bomoni Kabila a eu courage. Yakobenga bakoliti na niveau à Kingakati. Kende to zabo il faut tout ça par tous les moyens. Na mois d'août, mois de septembre, octobre, il faut créer mon boulot. Parce que ça, les opposants se retirer dans le processus électoral. Kalamingita. Kalamingite. On va se retirer dans le biso. Mais bon, église, a aussi la déclaration contre Seni. Église a aussi la déclaration contre Seni. Que contenu enrôlement. Ndenge salamaki boy contenir ba fichier, contenir calendrier. Tomoni biso église to pesi modo de na ba fidèle na biso. Muto atendete. Au même moment, bo posa ba osa appel déclaration et kokokisa makaka na ba to église. Suspense e kota na kata scène. Parce que Kabila lobi na bosa na keloko. Na Cheraki, mais na bosana keloko. Ba Rwanda ba telemi na sima opposition. Babilo quoi to perdre monopole à Congo. Biso to vivre pour na moyibi o to yibara na Congo. Mais bino batuna biso boza na Congo, bozo ningana te. Ende moni capitaine na bango Kabila. Sénateur en vie. Sko bolenga ko iba otalanga siko. Na pesi ya ulenga ko imbote. Yo ulenga ko. Omoni makambilo bolobaki. Ote tozo senga fo mini dialogue. Oke na banga pe bayiba ide aboko na Kingakati. Bano yo. Baba que no Kingakati a aussi la déclaration. Et Kingakati a déterminé. Kingakati. Pe a complicité na quelques officiers. Oh bazana ba dette morale à Kingakati. Ya mon chiwa ba clair. Abitoye bibino. Chaque réunion to ça la réunion stratégique. Ba donner zo bimalibanda. Ce qu'on va donner aux autres qui n'est pas nani. Les autres qui n'est pas John Numbi. Et qui n'est pas Célestin.
Et pas banani. Ils ont kende. Ndomoni na ba donner de kenda qui de pesi kingaka jusqu'au assurance. Parce que mission opposition, na mission kingaka. Balingi qui basa la politique à bichiki la tubo ça dit e beba mundela ya afin de sabiso to beta système ya 1+4 Kabila zonga na scène politique ba partager pouvoir gâteau carte na bango. C'est que position ba congolais o tozali tolobini position ba congolais o biso tozali tolobini likansi ne zali na biso ba congolais o ko sala que pour défendre patrie. Est-ce que tu défends des patries na milangwa? Tu défends des patries na ko swana swana. Parce que bando qui a Congo si batelemi. Pour Paul Gaga maza déterminé. Toko bunda. Kuna pe France a moni que gaz o Paul Gaga malaka qui est ya lac Kivu. Tu sais quoi autres zoate. Kuna pe Allemagne charbon Paul Gaga malaka ki bango ya Kisangani. Charbon. Azo zoate. D'où petit faux bunda. Alors que bunda non bien bien zanini. Benga Kabila. Il y a un service, il y a un renseignement. Et ça, il y a un biloko tous auront quoi, ils s'en noté. Parce que ça, il y a armée, autosali nango. Et ça, il y a quelques éléments minoritaires. Ça, il y a dette morale, il y a un général qui a un bango. Parce que le général, il y a une concession. Colonel Foul Moussous, commissaire Colonel Foul Tansou, John Numbi. Tant que l'État a besoin de John Numbi, Colonel Nazana va donner John Numbi. Mais ça, l'ensemble, n'a qu'à s'armer. On va se coopérer avec John Numbi. Et n'a qu'à toujours y armé. Quelques officiers, Moussous, donc on va se coopérer avec Namouto Kingakat. Bozo mona koto tension isa. Ya ngono ba congolais bazo tuna. Mais lo koni nezo zanga l'état congolais. Te sikoyo. Ya ko interpeller Kabila. D'abord politique au bazo sala. Sabotage économique. Azana opérateur économique est belé. Azana une fiance est belé. Dans le niveau de la République démocratique du Congo. Matissa Dollar, Matissa Boy, Torobet Tabor, Soto Betsa Poe Bimi. Parce qu'on a quand il y a un régime en place, pouvoir. Et ça va Moussoussou. Donc, bazo compagne lecture politique. Ba Moussoussou pour naye, azo sepela naye. Nde ba pesi mutuka PR. Aotambola wa mwana kasabi wana mutuka noko asaka na présidence mazo maîtriser ba fierté ba komi ko utiliser église nda ko beta bord église nda ko beta bord donc sur l'église a beti ba repère sa mot d'ordre et mot d'ordre ne ça dans ba fidèle musu bazo préparer bango déjà. Ndenga basala qui n'arrivait il y a pas François Ier. Au cas l'église le bagini. Et zali messe ya ba jeune catholique. Menzo ka dena se bazaki dana memo na bango. Boyebi obayembaki. Et pouvoir en place baki ko suduka na retard. Et sinze bosse kei. Ndema solo tozo beta. Kala mingite. Kalamengité. Bon, pour ça, on a une déclaration. Donc, on rejeter le processus électoral en bloc. Tout ce qu'on a toujours dans solo, il y a la République démocratique du Congo. Kuna
na minute so tozo beta masolo na niveau ya est tension ezomata FARDC a joué injonction système de jeu est changé armée congolaise déterminée kuna pe ba rebelle M23 bazou injonction à partir de Kigali na confiance au Kabila pesi donc ça dit koloba Kabila yo biso tellement que to na politique eza yeteza Paul Kagame eza Paul Kagame était eza ba français Macron eza Macron te eza États-Unis deux ans ti chaîne kiti anga to solongo ngwana pour après koloba ya Kabila mes noir asali saki M23 babimi na pression FARDC a neutralisé bango mais tension eza kuna masikiti yango tozo pesa Merci na 38e brigade opération Bosala Merci to pesi Merci na armée soki tozaki vigilante na butu ya lobby tonto kamaka mususu balobi il faut to bunda na République démocratique du Congo kuna bolandi kuna population a commis mukanda na Monesco population a keiti na zone oyo force régionale ezalaki et force régionale a commis le gouvernement congolais mikanda gouvernement congolais bi non donc il faut quitter sol kuna hésitation ya Sadek nini batami na simawana koto Kabila lobby alobakata lobby to zela loba na Sénat kuna na Sénat lobakate mais lobby kande kobi lokola bakangi zombie bakangi Salamo bakangi bazebele bakangi na ba jeune mo bakangi na kota Kimbanseki na makambo général Christian Lobaki parce que pourquoi misaka on a poisa ba coup de fil benga mais kala kati ya kanko kolowana pour général atanga anyataki pena kotoko anyataki penza point bamusu bafuni ko baotala moto bazo bengana ba message ya salam kana kanko kolowana tant général do pesa azot pesa parade morale na ba soda mais kuna bango kuna officier mususu téléphone ya sala musala atala maka moto alobi bota moto alobi mabete discipline ezali mai ya komela po na soldat mais so sodo boy komela mai discipline na bino place nous en armée ça la démission so lingi Congo te bima que nos régions de nini kuna donc il mot d'autre pesami et ba partenaire pour bazana sima République démocratique du Congo babi to ko abandonner le sous-souté il faut obtenir biso to derrière yo koto onde to la kaki bino toujours na masolo na biso na chaîne mle boninga mingi tindika télévision chaîne ba congolais na kati ya ville province ya Kinshasa ezana ba ancien dignitaire o bakangi bato bazo financer opération Kuluna do ba sepela ki ndenge VPM Kazadi Peter ndenge la police a tchaki ba Kuluna maboko ba ancien dignitaire ya PPD ba qu'est-ce qu'on renforcer réseau ba misusu ba kaboli na ba mandoki babi lokola ngobila la kisi bango ke ye penda za comme muto Tshisekedi to ko démontrer donc peut toujours ça gouverneur de la vie
vigilance toujours. Lisu likolo à lisu. Yondo Zali, premier citoyen de la ville. Doza, condamné obligé à défendre la ville nayo. Parce que vous avez meilleur gouverneur. Kuna na niveau Ituri, ba député na ba sénateur o ba kende ko solola na Paul Kagame na mwana Museveni bango pe ba koti réunion stratégique. Bozo mona makambo nanga sala ki biso. Nanga noma ba Rwandais, ba Ougandais na ba institution, parlement, sénat. Donc bango pe bazui mot d'ordre ya Kabila parce que na ebisa ki bino toujours na tindika télévision. Chez na ba Congolais. Keza na ba député na ba sénateur. Oyo biso to ebi ke baza ba Congolais. Mais bakenda ko solo na mwana Museveni na Paul Kagame. Tandis que ba ebi ke République démocratique du Congo na Rwanda tension eza bien té. Mais bakenda ko solo la ni point d'interrogation. Ba yebaki déjà ki tokobeta masolo. Bobi ke TV Zangonga. Processus électoral. Opposition déterminée, babi bazo rejeté. Processus one. Ba Congolais peut répondre opposition, babi merci. Si vous refusez na bino élection et ça la macaque. De opposition, bango balingi élection té. Opposition, bango balingi Moboulou. Ba français baya. Yango moni ba parlementaire européen bayaki. Union européenne. Bayeko kutana na nanga. Basolena nanga kantimini. Bayeko baluki. Kadima. Et Kadima ebisi bango oh nanga ebisi bino ko engager ka nanga. Ezo ko engager république té, ezo ko engager PCNité. Pour Seni za indépendant. Ngande président ya Seni. Élection ezali na 2023. Na mois de décembre. Et quand il m'a plus loin, ebisi bango. Na ba processus européen. Na nous tout monde espère moko africain té. Akena peut-être faut la gisanga yi bo respecter rien. Élection ezali. Et quand il m'a plus loin les autres bini. Eza de opposition zo banga élection. Tebisa ki binongwa. Na itando ike, na tindika télévision. Parce que l'opposition n'a jonction basée à Kabila, na Paul Kagame. Malbi, les seules manières de créer un foyer de tension, il faut opposition. Bah rejeter processus. Parce que le peuple ne peut pas répondre à l'opposition. Ceux qui vont rejeter le processus électoral, bango peut basali allusion. Il y a 2006. Oyo IDPSP kotaka na processus wana te ba Congolais ba boyaka processus wana. Ce beaucoup cité matali bino makuta didi et le baba Congo. Bon ba ninga ba kende élection. Yo so linga élection 2028, c'est là 2028. Biso pe IDPS to zelaka yango. To zelaka pe yango. Ah te 2006, to so mo d'autre pas yemo kondo. Et tiens, c'est de Moulumba, et reste mémoire. Et ça, c'est clair. Ma ponamio yo, mondela zana carte n'est na poche. Tokena na bisote, nana bien mouta. Bosso bien boye na binote. Ni chaud ni froid. Yango tokuzonga simu. Totanga ba kombo ya ancien dignitaire, oh ya PPRD. Faut que vous saviez polele. Oda chena ba congolais. Bato bazo financier réseau à Kuluna. Yango toto senga. En général, il y a vu pour ça Kinshasa. Excellence Kasson, Telema, Kola la Pongité, Kanga Moutounyo Soroyo, Kanga, Réseau Zamoulaï, Pélevé Pem, Peter Kazadi. Et chanson représentant qui peuple quinois, bah monsieur Bagiba Kimanzela ba Congo, Kanga Bango, bah ça dans l'état. Tout on a deuxième volume. Totanga ba combo ya batu oyo
ya PPRD basiliki pourquoi bakangi zombie po zombie atangi bango tokozonga to beta masulu motuna to répondre bino na numéro plus de 143 84 40 60 84 40 69 461 Bo s'abonner massivement na chaîne bino bolingaka mingi tindika télévision chaîne ba congolais, il y a des pères et des mères. Nzambe apambola ba abonné na biso nyonso. Nzambe apambola République démocratique du Congo, affaire à suivre. Ciao.